Mais que pensez-vous aux gens qui disent que Oye bana de plus Nanzembo héritier Watanabe Guy Malela Yangonde Salaba Eba Robino parce qu'il y a particulier là espace. Héritier Koutou n'a pas battu Linga Atena Imba Nanzembo ana. Moi Robino Mundi vous dit la vérité toujours. Yangon Azara toujours reconnaissant na ouais rançon, je resterai toujours reconnaissant. Mais on mère Zaki le quoi famille Moroboé. Famille Moroboé Zali que nos papas sont à côté lioté muto à côté lo azate. On se comprend. Tina Yemba Nanzembo na c'est ouais rançon. Nazo kutu ba contre-temps moko boye ba accident ba nini pona comme à studio mais ouais a dû patienter faire le phénomène ouais rançon na beta bersa beta ba Olympia a beta ba Zénith il a dû patienter na studio banda de 17h à patienter ko zelanga ti 22h poka na yemba na sa reconnaissant on a ndenga muketa héritier disait il était là il disait on attend Robinho c'est qui Robinho là c'est qui on peut pas terminer la studio ouais kanga image oyo au monde appena Robinho Mundibu na robeta concert ya 800 900 $, 1000 $ na Congo so na Congo na bisio moi ça là non ba défi te ndeba miso ba robeta ba concert na ba ba $100 ba $50 yo on ba $10 ba $50 et puis ba musicien na yo tant ba sala ba débat na ba balabala wana biso beta ka grand hôtel biso beta ka Béatrice biso beta ka place boy parce que ba musicien no robeta lisoloni comment Robinho au jour peut-être enterrement ya papa Batoubaye Kolanda Robinho avec beaucoup de mawa, de tristesse. Mais les gens ont compris, ont remarqué que Robinho, il a dansé Tchana Nouboye. Ça choquait le public au Balandarayo. Mais comment papa n'a yo, baso qui est dans un cimetière, au Korea peut qu'on matissa, musicien n'a yo, que yo moko mata au Banarobina Tchana Nouboye et choqué quelque part ba fanatique n'a yo. Parce que ba collègue no ba ucho beta récemment ba concert ba $50 ba $100 ba héritier Watanabe. Kaka, tu connais bien le Congo. Moi je te dis que notre number one Fally Ipupa. Mouton ça ba featuring minene na mboka au Congo na kumisa ke te pour na flatter. Mouton ça la Kofi. Na biso notre number one même Kofi a dit que non Fally Ipupa c'est notre number one pour le moment. Na bi mutu moko tatika la première na top éternellement. On comprend. Kofi Azaki number one. Il y a une période de Moroboui. Tu vois? Eh bah viens na biso bah viens mususu pour na kotanga kombote na bi ke vera mba fashara neta au monde normal pour na tanga ba kombo ba viens mususu te ba romo na petio a manquer respect na mambo za normal vera mba da mutu atanga via ebi mambo classe mutu déjà tanga 3 bi pe na réalité vie on comprend ayebi que non Fally Ipupa en ça là ben fort. La mignonne, hey, la mignonne, eh, Tracy Mbelenga pro. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ces coiffeurs talentueux qui officient au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
Bien, voilà donc fidèles internautes de Lenga Congo TV officiel. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes très nombreux, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise, Juvenal Kibala. Garçon très bizarre, aux événements brisques et dangereux et suspect. Après 40 jours, il y a disparition, il y a Papa Robino Mundibou. Dans cette émission, il est de retour. Nous allons essayer de parler tout, sauf rien. Parce qu'elle a pu aussi l'émission, c'est une photo qui est dans le direct. Robino Mundibou détient le pouvoir de la musique congolaise. Dans cette émission, Robino Mundibou a gagné Kinshasa avec Bajar, il y a un single, il y a un générique où il y a Bimisaka. Au cours du solaté, au rôle de inapercité, sans que Robino Mundibou. Dans cette émission, il va exprimer avec tout son cœur. À qui j'ai dit bonjour et bon week-end. Ouais, bonjour, Juvenal. Donc voilà quoi. Ça va? Ouais, ça va bien. Bon chic, bon genre, on est habité, on dit au bâtiment tour, on est habité solo, on a Kinshasa. De Nazana na Kinshasa, donc. Nana kin, Nazana kin, donc voilà quoi. Toi, artiste, il faut être moroboé. On aurait pu bannir un homme sous artiste, t'as papa un bazaï moutateni, ou est-ce moi nae, ou allez moi mourir à la propre. Pourtant, tout dans le Congo, yo artiste ni l'artiste ambokani ya Congo, référence papa Wemba Bataboulay. Donc papa Baebi papa Wemba, grand chanteur, à part aux grands chanteurs, ça y mouta à la propre. Mouta makambu, palais, bakar, bilamba. Donc voilà, bisopé tout, on est à kétir na biso. Congolais donc tout raté tout longolangote. Voilà, s'il faut que bunda tamsus ndaku moboete kama pona za la propre, faut que za la propre quoi. Sinon tu sois salité baroya bengo peu en chore. Baroya le bapeke non si mbongo na ezapé à mystique et quoi. Tandera za salité baro so ba qualification mo donc yango ko za la propre est très important. Alors après 40 jours, il y a disparition ya papa ou ya Tiga Kibiso. Au télé qu'on a la télévision, à travers cette émission, d'abord, qu'est-ce que les gens peuvent retenir la bateau tout qui moralement, physiquement, financièrement? Merci. Merci à travers Bango. Nous rendre compte de ma vie. C'est comme si le papa qui enseignement mon beau nangai. Ko soutenir rapé batu na batango bazana passe. Parce que la mort c'est la mort, mutu sura kufi sili akenae voilà atoye na okotala mutu na matanga te atana musika obengi kaka c'est bon mais tant nga moko ikomelinga parce que c'est pour la toute première fois ikomela biso na famille na biso et ikomelinga na ko rendre compte na ba présence à batu na matanga. Pourquoi faut que na rendre batu visite na matanga, pourquoi faut que kabulaka na batu mawa. Donc voilà, et merci Nabino. Bato nyonso oyo, bo soutenir ngai physiquement, moralement. Et vraiment, merci Nabino pour enseigner. Toujours la vie nous enseigne. Donc, Robino Mundi Bundé, me sens toujours peka kolobake. Je n'ai pas des ennemis, je n'ai pas aussi des amis. Tout homme est mon instructeur. Donc voilà, vraiment, bateau nous sommes assistés à matanga, vous êtes toujours mes instructeurs. Donc voilà. Et là, on a trop d'abord, soit une absence ou bien la présence, il y a des collègues, des leaders, surtout quand je dis des leaders. Mon ana quitté vraiment parce que n'a habité ceux qui attendent leader Moratkala comme mon ana. Et interpeller en quoi? C'est ta façon de vivre avec les gens, c'est les gens qui sont mauvais ou bien c'est toi qui es mauvais? Namona ba leader yo to lobi ba leader te namona ba leader oh yo ngol nié depuis ga leader te oyebi vi na lobby soko le ka batutu na monde Abraham te Abraham azaka bete ku podium donc asa leader donc vi na lobby oyebi tam soko le ka batu na planète mobimba on comprend donc ngana mona ba leader o bayaki et miso ba so ba contretemps neti mon ancien patron Weranson na bengaki. Ça fait des mois, des années, autour la raté, mais na matanga vraiment na monaki
mon ancien président Abengaki pour mes condoléances. Fali Poupa, c'est un grand homme, c'est un grand messie, c'est un grand artiste. Namboka Opa Bengaki, Akomaki, Atinde enveloppe na contribution. Je crois, Namonaki miel de son, Namonaki Lobeso, Namonaki Café Room, Namonaki presque groupe Mobimba Fali pour Pezalaki. Donc pour moi ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Maison mère Mobimba presque côté na ta famille, on a Zalara, maison mère on a collé là. Presque, maison Mobimba Pezalaki. Mais Robino, à l'enterrement, il y a papa. Les gens vous reprochent de quoi? Tu penses réellement qu'il est le côté? Oui, il est le côté. Mais comment Robino, au jour, peut-être enterrement, il y a papa, Batoubaye, Kolanda Robino, avec beaucoup de mawa, de tristesse. Mais les gens ont compris, ont remarqué que Robino, il a dansé Tchana Nouboye. Ça choquait le public au Balandarayo. Mais comment papa n'a yo, baso qui est dans un cimetière, au Korea peut comme Matissa, musicien n'a yo, que yo moko matao ba na Robino Tchana Nouboye et choqué quelque part ba fanatique n'a yo. S'il faut peut-être le dire. Robino Mundibu a grandi. Na enseignement moko boye na enseignement moko na joie na vie et si enseignement na joie enseignement sur la mort, sur la vie et comment vivre ba négativité, ba positivité et puis voilà ngai na enseignement na joie enseignement moko boye omoni soki ozobela wa grave malade omoni muto ya abondela o na mbeto hôpital pardon liako et salamo makasiko kolingete abakelo maladi mais moto a tellement comme moto a tellement lavé ko a tetika ba jeko ozomona a guérir yo déjà spirituellement yo mo vous de étonner ah ngana grave boy ya on considérer ngote ah nga penza na za boya ozongo na valeur te omona d'autre part egolekela yo na kata kolekela ozo appelle déjà guérison spirituellement. On comprend. Donc voilà, ngai nazape bongo. Batbayaki na mawana bango, na rotika ma et après mawebo maka. Kati nango yebite so na ko supporter mawa. Oyebite. Estomac na ngai ndenge fonctionne ko yebite, ba nerf na ngai ndenge fonctionne ko yebite. Donc voilà, mawa bayaki nango na mawa to kabona na Robino mawa. Mais na ko lata mawa na te po après ba okende. Donc voilà, il fallait qu'il dégager Mawana, transformer Mawana na Essengo. La vie c'est comme ça. Ceux qui doivent vivre, il faut s'attendre qu'il y a aussi la mort. Donc c'est normal, na koufela papa et pas si qu'on perd de papa, c'est bon à retourner les sous-sauter. Mais il y a d'ailleurs qu'on a un message déjà abandonné il faut danser, il faut chanter, mokolo akufa. Et puis voilà. Lelo o tozana Kinshasa, yomoko oza komiloba kozana succès ou bien il y a aussi des gens au bazar autour de vous bazoloba kozana succès. Non, on a mis le bakéna succès si parce que na sala qui tant que ça chiffre 9 na biso, je disais à mes musiciens, tout le monde doit prier, tout le monde doit se concentrer, tout le monde doit demander à son Dieu quelque chose. Parce que tout ça là tout ça on a fait pas mal de trucs et tout ça va succès. Mais va succès tout s'attendait qui parce que quand on travaille, tu fais quelque chose qui est à toi. Au lingos à la deuxième place, troisième place parce que tu es aux email le roi batonio so bazara toujours les premiers. Aux email le roi batonio so ba gagner. Toi si tu dois gagner, même pour un certain temps, il faut gagner. Donc voilà, tant qu'il met comme tout autre humain, il fallait quand même dans sa là et loko moko boye maloba moko bopo na disque nanga. Tu vois? Donc tant que ça lango na banda ko na sa bango ke oyo to ça chiffre 9 oyo. 9 c'est la clé de tous les nombres. Donc dès to ça 9 na biso oyo muto a gagner biso te. Donc biso photos à la première hit biso photos à ba trophée nyoso biso des photos à solliciter quand on a 9 oyo parce que tu es na biso ko luka ko longola mutu te so vous allez premier une fois vous allez premier deuxième fois vous allez premier éternellement te donc voilà il faut battre mo ba ya pe basa la premier donc voilà nga na sala ki bongo na saki déjà bongo donc so tout nga question que na succès na ko niango te na yebi ke na succès o ba bazoloba et puis voilà. Alors na single ou bien album pose un succès et les gars on a des critères nini pour moi un succès bah j'en ai des critères pour nous yomo obi que naza na succès bah j'en ai des critères oyo like ça
tout à l'heure, nous avons une répétition. Nous avons appelé la Libanda, nous avons une interview, nous continuons l'interview na biso. Et nous avons une musique, nous avons bina. Parce que on a yebi. On a le premier critère, la répétition, travailler, bosser, dire. Et le deuxième critère, il faut avoir le secret du succès. Succès, il y a la simplicité, et il y a le beau et le bien. Moi, si mon bois qui toko, alors gentil, à rater peut-être à cause de la bien, aux acans succès. Donc voilà, il faut ça, il y a beau, il y a bien et il y a qui toko. Mais par contre, on a dit que succès pour l'album Simba, soit album Simbi, succès et il y a par exemple par la production. Hein, production. Succès na sens wana akona pona koye baso na succès falo lo bandebo parce que ngai oyo tuni ngai pona ko koma na succès oyebi ke zamba principe mobo donc pona koye ba ko na succès donc ça rappelle la production Robino Mundibu s'est produit ces derniers temps na banda tokoti banda décembre 2016 banda décembre 2016 si les lots aux en mois d'avril c'est Robino Mundibu qui s'est produit trop ici à Kinshasa. Tu es sûr? Ouais, c'est Robino Mundibu. Je suis sûr. Combien de concerts déjà? Tu as tour de commune. Tu as tour de commune, tu as na commune à Lingua, après commune à Lingua, tu as na Kitambo, après Kitambo, tu as na commune à Mongafula, tu as deux fois na commune à Kalam, et tu as 3 fois na commune à Kalam, tu as na Kasavubu, na commune à Kasavubu, tu as 2 fois. Tu as récemment sous concert, tu as danseuse na biso lequel biso makamba fingi biso. Comment on a donc voilà, tu Kasavubu, tu na Simon's Plaza, tu na Mongafula, tu presque dans le presque tous les communes à Kinshasa, presque tout. Donc voilà, à part ça, tout ça dans le tour des communes de Kinshasa. Tu as tour des communes, ils ont aussi la Calamine, en avril, ils ont aussi la mois de juin, tu Kesikoyo, tourné en Angola, en Luanda. Après Luanda, na Kozonga, la production Zali, après Luanda, déjà je crois en Néo, à Paris. Pour moi, avril aussi la terre à Paris. Pour moi, continuité na bandit déjà, moi boulot mouké n'a annoncé officiellement. N'a quoi annoncé officiellement disque nanga on a bimisa après chiffre 9 noir et blanc. Mais na bandit déjà misala na mouké. Ça là non ba défi te ne ba miso ba beta ba concert na ba moya ba $100 ba $50. Yo on a ba $10 ba $50 et puis ba musicien na yo. Tant ba ça là ba débat na ba balabala wana. Biso beta grand hôtel, biso beta Béatrice, biso beta place boy. Parce que ba mission no beta lisoloni. Déjà biso na rolo bato to lobela mamsu te to beta na hôtel monte beta na ville wana c'est moi ba concert ba $100 wana. Je connais le Congo. Robino Mundibu né grandi na Congo na kola na étranger te ka na Congo. Na bima mingi te je connais bien mon pays Congo et na ebinde ba viva na Congo ko tshela mutu concert ya $100 na ndimite ke no oroteka 20 billets. Ouais, je connais le Congo. Et bon bateau ba te casco plus de 20 billets. Je connais le Congo. Ok, je connais mon pays Congo. Mon gars a hypocrite. Je connais mon pays Congo. Fali pour parler number 1 na biso na Congo. Ah, wa beti chaque club na $5. Parce qu'il connaît le Congo. Tu vois? Hein? Wa beti na $5 non? 5 et puis VIP $50. Tu vois? On comprend? VIP, oui. Classe par classe. Viens toujours classe par classe. Mais il y a non, parce que je connais mon pays Congo. Au Congo, la place monter à 300 personnes, au $100, bah 300 billets. Non. Ouais. Mukolo oyo Congo et Kokoma Congo. Nengo biso ba Congolais to lingaka Congo ezala. Na beta concert ya $800 ou $900. Ouais. Tanga image oyo. Au monde appena Robino Mundibu na robeta concert ya $800-900 $1000 na Congo na Congo na bisio moi lelo tango lobi ba leader na sepela ki nango te tango nié ba leader o bayaki na yeba ki te ke bayaki le premier jour na buto Abraham beta ki depuis ka prestaki donc to yebi vi na bango te le peut-être baza ba Michael Jackson ya lobby. On comprend. Donc voilà. Et Robino Mundibu par rapport à wana
to beta parce que na ndenge na yebi Congo. Ngana beta concert à $100, $250. Je connais mon pays Congo et na ko beta tout na beta na mois de juillet na beta na parking ya Grand Hôtel. Je connais le Congo. Je connais mon pays Congo. Je connais le Congo. Laissons le Congo aux Congolais. Tu vois? Bato basomba musique na biso. Et ça va patron ba fanda na ville té. Bato ayoka musique nous ba pesa bato succès. Et ça bato ba bara ba cité, ba tchétché, ba baro ya ba pesa ba succès matiti kekuna. Donc voilà, s'il faut les satisfaire, na ndengo ba vivre là. Donc voilà, na nganga na ko sa la teke no ba fanatique nganga makasi tamsuye mo afuté la ndako ya $50 yo ke tshila e billet o tshile billet $100 akende ko yiba ala sa famille na ndako na enzala. Non, c'est pas ça na ko sala makamo bongo te comme yo meminga likolo nga pe na memoga likolo parce que ba collègue no ba ucho beta ba récemment ba concert ba $50 ba $100 ba héritier Watanabe. Tu connais bien le Congo. Moi je te dis que notre number one Fally Ipupa. Muto ça ba featuring ga minene na mboka au Congo na kumisa ke te po na ko flatter. Muto ça la ba Kofi. Na biso notre number one même Kofi a yebi que non Fally Ipupa c'est notre number one pour le moment. Na bi mutu moko tatika la première na top éternellement. On comprend? Kofi azaki number one. Il y a une période moko boyi. Tu vois, bah viens na biso, bah viens mususu, pour na kotanga kombote. Na bi ke vera mba fachara neta au monde normal. Pour na tanga ba kombo bah viens mususu te ba romo na petio a manquer respect na mambo za normal. Vera mba da mutu atanga, via ebi mambo classe, mutu déjà tanga toi bi pe na réalité vie. On comprend? A yebi que non, Fally Ipupa en ça là bah fort. Mingi natan oyo oyo ça la keno musique à Congo pour yaza congolais faut linguer car faut kumisai. Donc notre number one a joué combien $5 na Shark Club. C'est tout le monde qui était là. Mutu nyonso pesa congolais toi zala kiwana pour na ko sepela. Donc voilà, moi je vais pas continuer ba fanatique na ko yiba, je vais pas continuer ba fanatique na makamobo oyo et ko Mokolo Congo kokoma Congo na beta concert ya $1000. Tant que Congo ezalaka Congo na bano beta soki cher $50. Na bike congolais ako débriller on sala makasi azwata $50. Poto zape ba bola te to ba bola te ti to lukaka. Mikolo ekomaka makama ba vie. Ma vie. Oh, générique n'a simbi autant de vie, il y a un vrai générique. Ce qui va lobby que Robino mundi bazana na succès. Générique na yo tchana no boy. Parce que le lot comment na monde a ba vie. Générique comment et comment na combien de vie. Malembe to kende. Nazana yeyo. On a tchango banda kala mingi te ezokokisa 1 million de vies. Nazana natalaka ba vie wana natalaka na kotaka pe batu natali bat bakansaka lekinga nzoka rien. Donc voilà. Ce qui m'a ramené le bat kota na internet yeyo kala mingi te titre na nga yeyo kala mingi te ezokokisa 1 million de vies. Et tozi sokola mata coin. Tozi sokola mata coin na 6 mois azokokisa pe 1 million de vies kala mingi te. Tozi tchana nuboye na 3 mois. Azoko qui ça 1 million de vies. Donc Robino Mundi na a 3 titres ozobeta 1 million de vies, 1 million de vies. Sikoyo comparaison oyo sala ngana batu wana toza ne kari ya mulai pona ni parce que Robino Mundi na yeba na kate. Robino Mundi naza oyo na ye lokola sika na bimi na simandaku. Comprendre? Na yemba vocal mona wenge ba memanga nulle part. Comprendre? Na yemba vocal na bima chance na bima pe na clip. Mais clip on a pe longi ya bo mwana. Et le qui mukolo boye ba yebi ngote en fait Robino Mundi na yeba na kate na komi ko yeba na nde sikoyo et na kati ko yeba na rande na zo yeba na wana sikoyo comparer sikoyo na ba makambo ba vie wana na batu muso ba fula ka ba mema bango ba Zénith ba Olympia ba Bercy na mboka ba beta ba Bercy oyebi la bimisa pe na podium à Bercy ba beta na ba Stade de France na mboka o bazali taka Stade de France na mboka o bima pe na Stade de France oyebi niveau ko fula o ba fula niveau ko yeba na wa yeba donc atako avant kutu ba yoka ba sepela na musique na ye déjà pour na combo na ye nan ba otala ye so Robino Mundi musique kombo nan te kombo ndesko na komo luke fantastique musique nan donc naza fier na wata 100 000 vies
comprendre attends c'est 100 000 vies na fier nango mais nzambe pas là la raté musala tellement les toko donc tu obeta penda donc voilà quoi. Mais que pensez-vous aux gens qui disent que oye bana de plus na nzembo héritier Watanabe Guy Malela yango nde sala ba Robino parce que y est pratiqué la au espace héritier kutu na wabisa bato alinga tena yemba na nzembo wana moi Robino Mundibu dit la vérité toujours. Il y a on toujours reconnaissant na ouais rançon, je resterai toujours reconnaissant. Mais on mère zaki le quoi famille moko boy. Famille moko boy zali que nos papa sont à côté liote muto à côté lo azate. On se comprend. Si na yemba na nzembo na c'est ouais rançon. Na zo kutu ba contre-temps moko boy ba accident ba nini pona comme à studio mais ouais a dû patienter faire le phénomène ouais rançon na beta bersa beta ba Olympia a beta ba Zénith. Il a dû patienter dans le studio. Studio banda de 17h à patienter aux 22h. Pourquoi na yemba? Na sa reconnaissance on a ndenga muketa. Héritier disait, il était là, il disait, on attend Robinho c'est qui? Robinho là c'est qui? On peut pas terminer la studio. Comprendre? Donc Guy Malela ezali nzembo ya Weranson, prince de la ville interprété par Héritier. Donc c'est Wera qui avait choisi Héritier à interpréter. Et Wera ndenga pona qui a poni pe Robinho. Na vivre na wenge na zaka hypocrite. Comprendre? Na vivre na wenge muto otike le espace yemba na nzembo ne azati. Non ebisauti. Muto otike lo yemba na nzembo na ate? Non otike lo yemba. C'est Wera lobité. Donc voilà. Ngana yemba pona Weranson na Guy Malela. Maintenant, le musique est commis pour battre une trace. Il faut les gars par iTunes, musique est tekama. Mais le lo au babilo on est comment les cana trace les gens qui disent que c'est grâce à Fally Ipupa. Obino lobby banda les cana trace. Bon comme ça on est libabé. Batumso na yoka ba on peut savoir le ba mission libabé. Asa c'est ma les cana trace. Mission libabé asa c'est ma beta ba concert ba luka kete na ba production. Le lo c'est Robinho Mundibu qui joue trop et wana na luka ngote bato bele ba otalanga na minute yo zo talanga to tala na minute yebi ndenge na lela o edenga na trace keleka nani wana ebele ba otala ba master ba ser on comprend o ngana zena makoki akoma na français na makoki akoma place trace ezala raté on comprend na senga bango ba aide balobi oh merci Fally na senga bango ba aide et ngai na ko informer batu venanga Fally Ipupa aza munene trop et donc moni ndenga aza munene trop ko sala makam plus que koleka o wana on comprend donc soki batu ba moni lelo Robinho aka ne pe ko sala ngo Fally Ipupa ko sala ngo c'est rien du tout poka nde peut-être msusu autant peut-être na senga yangote on comprend mais trace so na zobeta na trace na senga na sola na epengo vila mso Fally yango na sala na ye te mais oyo do beti oyo to beti oyo ezana ngona ndenge ya mabete to beti oyo ezali bato trace bango bayaki en Congo pour vérifier ba mission ni ba la buzz président na biso Fally Ipupa a solo la katuna nga po tanga tout na yoto ya batunyo so lingo généraliser président na biso nga na groupe na groupe na bi président na biso na groupe chiffre 9 donc voilà quoi ça ala président ba massa na nga junior nonda président ba massa na nga belé président ba betara et pas na ya on a message toujours ko bengi président na biso na ba massa donc na sola kanango vite fait alobaka ko edenga mais asalaka pe démarche na sa reconnaissance asalaka penza démarche ya ko edenga pour na le kana trace mais aipsanga lobi petit frère Mundibs oza munene trop oza grand bato belé bazo mona te mais ngana monango et donc natini biloko non na trace mais ba on reconnaître yote ba mona net kaka ezala calme zano calme ko wela ngote ko précipiter ngote zano calme na tindi yango mais ba to na seki il est qui menga na bike na mboka na biso Congo yo leki batu musu ba beta na trace on a succès et blessé nga et choqué nga tant que Fally Ipupa na boy pe ko sala ba discussion na bango talaka ngai isikoyo esali ke na fa nanga pe ka calme ndenga ipenga zala calme abenganga ipa bato trace wana awa na Congo tena tokutani
Non, tu as dit vérifier à Wana Congo, l'artiste Oyo Bana Base, tu as le Chana Nuboye, et tu as vérifié na YouTube, tout le monde a nombre de vues dans en tout cas, et rien à dire, et tu as signé ce contrat, et tu as trace. On a un manager, on a contacté manager Nangaï Oscar Lebo, et on a contacté producteur, il y a Chiffre 9, Manu Matondo, le jeune producteur, on a contacté, on a passé mon numéro, Sali Makambo, entre Bango Yokani, et puis Ngaï na celui qui a clip et Bani en Oleka. Donc on a bête en trace, je crois, version O Nganazanango, Yango O. D'autre part, Nako Sepela Mingi, na Venanga Fali pour na Makambo à Lubaka. Encouragement à Pesanga. Donc à prophétiser quoi. Yango Pe Salemi. Voilà. La place non ça peut nous bête à concert ba ngombi zo salama, ba place non ça bête à concert yona public pena ça va. Non le batin ba batala ba ndule na internet ba otala Robino Mundibu bamba mona makambo nyonso ba balinga komona artiste asala être humain sala na musana salaka batu bakomona ngo na kobeta ba stade ya minene na ko zo ba trophée ya minene juste ka ba pesanga temps na ça fait concurrence na mututé na ça la concurrence par rapport à ngamo so lelo tamso na beta place mo boye écoute ça 1000 personnes naso na moni déjà ta 400 personnes na za na sengwa dega na na sengwa dega po na yebana kite oh na bimika lobby na ba 2015 ans. Mais vous savez, Bélo, quand ça yo mo. Ba Fabrice respect ba yebana kite. Obi? Ba Fabrice respect ba yebana kite. Non, moni batu misusu ko comparer te parce que moni so comment comparer na batu misusu. Soki ba lobby ba zongisa bango ya Robino ya vocal moko. Au moins attend so ba ko sala makambo ngana sala te. Il faut yeba bien. Robino ya vocal moko na maison mère. Osiko leo nazo bunda na bato bazo ba nzembo ba 3 ba 4 nzembo na ba maison mère. Ba banda ba Zénith, ba banda ba nini. Ba bata ba Olympia. Donc voilà et lelo ngai naza na kati nzela wana na okende na bango. Batangi pe Robino Mundibu premier na kati na bango. Mona pe mutu mo achepe libaya côté moko bo esali pe fiasco Robino Mundibu plein. Au mona pe côté moko oh mais jo amata ba Zénith ba Olympia beta nini. Ba proposer tamsunga na eto beta abangi na ye. Ozomona bo beta na Robino Mundibu andimi habité na beta na été. Na beta na été. Ozomona panga na yoka penda mutu ngana fani penda sima zo ba penda te. Na beta na été. Te na beta na été. Te non. Pourquoi? Non na biga na beta na été. Peut-être tam so banga to la bilamba to ko pepa likolo. Liboso epeli moto tam so banga yeyo tam so banga yo chaboy. Voilà. Donc nous sommes arrivés presque à la fin. On a biso bazar moins belé Adel Joko Bagou Danze et puis Junior Gucci depuis Canada. Mais on vous reproche quelque part que aux l'un y a ba artiste congolais oyo bazo baby sa jeunesse avec des slogans ba cri ba nzembo oyo ezo nuire jeunesse na Buzoba. Que pensez-vous de ça? Buzoba eza n'habite son angolo ba eza na mito batu. On se comprendre. Et tellement Buzoba eza trop na mito batu nde nazo mona. Yango siko ba koma ko balola makambo nyonso eza bien na Buzoba. On se comprendre. Ba koma balola makambo nyonso eza bien na Buzoba. Moto ya na ye aye munene. Amélie C4. On se comprendre. Mutu asala régime Anyata Nyama. On se mona. Mutu aspecifie na akonda na ye. Po eza bien, tam so pour na santé na ye. Asali mambo eza bien, mais ba balole ont toujours na Buzoba. Je crois mokileza bongo. Mokileza bongo nga na indimité ke non na yemba na nzembo mo bosimba mbeli tobola ye ou soit zwa mela makaya makasi ou soit moi na classe sotaka classe kima classe na yemba te ke non et jo mo bosala na bureau mo patron mo boye yiba mbongo ya ba fonctionnaire comprendre je l'andaka. Si on a so créé liboso sokola mataku mataku d'abord on a qui Congo fesse eza mataku sokola mataku et là liboso on va reprocher toye o lobi danga ya sokola mataku toye lisusu ke chana nu boye chéri chana nu boye
Rocha no pe chana no boye. Mais genre ya danse o bozo bina, eza su chana no boye to bato ba okanisa. Et loko o fe bima maintenant ne bimité. O yo tsholo ba ke liboso epeli moto. Ebima déjà bo liboso epeli moto. O mona teke siko to yesu na makambo ya ngombi ya concert obetaki Robino entre nous. Bato ba Olanda biso. Bana bazali exposition ou exposa qui dansait scénario. On est comme sous concerté. Bato belé ba benga ba sepelite le rôle ba epucha e mangenge la mère is back. Baby confort ba Solange sont pas ba bibio ali bitalo. Au sali bien. Au sali bien non la musique dossier parce que nga ko koma na ngapeka yango sikoyo. Na kinde makamwa ba publicité ba sport mo ko koma na ngai. Le répétition za na yokaki. Ba bengi ngai ba maman ba regretter. Bande on a besoin basi surtout ba regretter. Bande kwa mibali ba regretter. Ngai nde nazaboye na nakutana ba musicien groupe Mobimba te. Banda to beta concert wana. Le londe tout à l'heure toujours kutana bango na bio to fandaki faut to solo là. Tant on a tourné dans ces zones to recruter sika. Bato bayebi ba danser à Robinho, ba batala la émission na yo, batala ba clip à Robinho, bayebi bilonga ba danser à Robinho, si bayebi Rit na Sylvie. Rit mujinga na Sylvie Sadou. O bato bango bayebi bango trop. Bato bina bango ba yeyo ba générique presque tout autobina bango. Donc dans ces o on a to recruter sika. To recruter sika. Modèle naie il y a spectacle to yebi angote on comprend c'est répétition l'accent ngote te l'accent ngote modèle spectacle to yebi te na répétition mutaro sa mamsusu mais moni miso batu na scène na salve mamsusu sikoyo malchance na ye ezanini parce que malchance nanga peut-être il y a événement et salemi et ça pour Nazaki na podium du sauté il a fait ça tant concert comme na suka vous tapez ça ba image bien bokomo na mona ki na mekaki ko beta na site na bino na mon bolongo liango te zongi sango pour un respect non pour un respect et basi batali basi ba partager ngo maloba nanga on azoloba et bon c'est à vous de voir et donc voilà et so tali image à concert on mona ki ngana za quitté tant cameraman na bino azo filmer nga za quitté concert comme dia na suka comme ero ezaka keno parce que ngana banda na ba concerté na sisa na ba on peut concerter donc ngana yaka na kati na tika ba on ba continuer na continuité na bango nde dans ces wana eko sala makambo wana et na ba musicien bazaki wana ba moni pe fanatique zaki wana telemi bandi o sepela na makambo wana ba père ba mère musu bazaki wana ba bandi ko sepela nango donc ngai so nazaki j'allais arrêter ça bango pe ba moni ba yebi que non fanatique au privé loko azolinga otala te na moment wana de failli ko tika e kende bongo donc voilà la danseuse tout à l'heure to kota to solo lango pe caméra zali elle sera suspendue. Ouais, elle sera suspendue parce que la demande va public comment ou bien la demande qu'il y a administration. Non, l'équipe on va saluer le moins grave. Nga Natalia ngomwa muke, Natalia ngomwa muke mais nga mona sepeli nangote. Donc nga mona ko encourager le mwa bongote. Donc na sepeli nangote. Parce qu'on est comme sous densité, on est comme en vie. Voilà, donc wana est commis en plus ba ebi sangai ayebinde marque voiture nanga mona tambola nango. Siko jour mo ba petit nanga ba bimaka. Ba bimi na butu ba kesa ba course mona tinda bango. Ya moni ba telemi na kwa mo ba somba mapa. Ya banda oteka mapa. Ateka na mapa sikoyo asaka na commerce na koteka mapa so bango ba telemi basomba mapa na butu wana na bité na monaka président Robinho aleka to na nzela ona voiture oyo na posa na koma kobina so boko pesa nga numéro na bino kesa na contacter bino donc voilà ba pesa ke numéro ya groupe nde ayaki et puis voilà donc tokota la kana ye pona ko batu musupe baloba ilongola ye mais soko longoli mona batu azongela mombongo mapa eza na sens te koteka mapa na butu eza pasi ozomona donc voilà to suspendre ye ata pour quelques semaines ou un mois après maé édiqué pour mbalasima abandela ngote na linga ba fanatique na nga mingi o ezali penza message na saeli bino bokomona to suspendre tout à l'heure to suspendre ye
et puis voilà pour les cas bien. Donc voilà, suspension ça nango balongo liété. C'est batmuso baloba ko longolete ko suspendre été. Suspension ça nango balongo li mututé mais ba diké kaka juste moké et puis voilà quoi. Merci beaucoup Robino Mundibu. Donc on a lingaki to kota na kati pour ozinga en pied lever libanda ko koma na kati to kota na biso na kati. Alors bato ba olanda biso ba ko retenir quelques programmes bayeba et puis so bana posa ba contacter ba ko ça la comment. Non, déjà, yo za déjà mutu nanga tozala la famille, so ba contacter kata yo, c'est bon ou comme ça makambo. Et donc Robino on a préparation muké, non annoncé en côté noir et blanc. Pour mon biso to wele la kaba idée pour mutu so wele la idée. Comprendre, on est dans le bar makam nanga noir et blanc, on a publié nanga noir et blanc. On n'est pas le noir et blanc. Il y a sans plus tarder, biso bato inspiration. Na rola la téléphone la msara déjà bato moi mukeke noir et blanc se prépare. Alors c'est pour quand? Angolaise en mois de juin, j'ai toujours bêta na nini. J'ai toujours bêta na parking à Grand Hôtel. Non non, c'est rose na mais on a yamba yo. Non OK, lobi non ça la un mois. Kito atamba la sima. Merci. Il y a 3 personnes batuna. Na pêche Oscar Lebo Fantasme Mbote, il y a la Dinsona, Bambi la Mauritanienne, Manu Matondo, Batutu Balinganga Robino Mundibu, na pesi bango Bambote quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci la bateau tout balandi biso baotu balinga Robino Mundibu do mobali ya pembe so kureka ko makabushi. Merci beaucoup na bolingo na bino mo fait Bob Kinzondo yebi masolo. Un grand merci à toi Iniki Josué Kakou, tu es un frère de tous les Katangais depuis Canada. Préfix Mate 001 code mondial la joie Amado Pichuna, donc bientôt là déjà Angola. Bagoudanze Adel Djoko, la seule femme qui a débloqué situation difficile. Si Adel Djoko Bagoudanze, donc petit nanga champion bi masolo oyo kindoki ba tekiti benandoki ba tekindoki ba somi nganga Junior Gucci masalanga Junior Gucci depuis Montréal yebi masolo ba Canada kuna Black ite ba Toronto yebi masolo Junior Gucci ba to oyo nga ba o ba pesa nga confiance ba sala ke juvenal la sala et pour tu mangengela mais respect baby confort du famille de Chatian Koro romona ba bibi yo ali bitalo l'ingénieur Florette Louawa aspect ya bana Paris double fois par française ingénieur Florette Louawa merci na confiance na bolingo bateki ndoki basomi nganga basale loroté avec de na baba baolia na butu kureke na royebisa muninga ki kureke devoir à domicile très simbelenga boya juvenal ko baiser bembe boucle. Pardon, Président, mais logo wana oya PC logo wana so oya ta moi bis ata pour la 30 secondes. Not. Maloba bangu na nangaye kabambesa lokola semisoko mekotia bongo ipe molimo na bango ezwa journée na motema na yo pe ya nzoto na yo na kokoma ridikilize na misonde ya bato tika tristesse na bango ingela tous les jours wana esengo na ngai ekozala toujours na pouvoir ya kokonze pa na yo riki kabambi maloba bangu na nangaye riki kabambiesa lokola semisoki omekotia bomoi pe molimo na bango ezwa journée na motema na yo pe ya nzoto na yo na kokoma ridikilize na misonde
ya bato tika tristesse na bango eyingela tous les jours wana esengo na ngai ekozala toujours na pouvoir ya kokonzepa na yo iki kabambi fourmi ya okota bango na zolo la pluie tomolaka mutombo atomboki ake utomla yangani ya mama na tomse la pluie tombe tomolaka mutombo atomboki ake utomla yangani ya mama na tomse riki kabami bonongo salokola mongo mama ye bonongo salokola sani oyo zali kolela eza ya bato soko silisi sokola kolona ngwaye bate bolingo lokola mbongo na poche lobaka ti kikabambi. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Oya kosopa na pamba quoi. Donc voilà, toujours on a pas juste la préparation, il y a noir et blanc. Tout le temps noir et blanc et ça pendant noir. Bourgeois Koto 6 titres, il y a noir, Bourgeois Koto 6 titres, il y a blanc. Donc voilà, tout vivant en aboutou, tout vivant en paix. Namori. Voilà. Ça a été mon bébé. Tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela